bazala wana donc et comment na ngobongo donc tout le monde ba komi na envie à côté à sa malamu ba bona ba musique pourquoi maman ça pour nini donc bongo fond ya côté ya allié na dim allié à tout de allié côté pas concert allié ça dit ba lingi maintenant ça dit donc ba s'enrichir vraiment. Donc à sincère ko leka ko senga ba na nzambe pardon mais yo maman Chabani tu es en train de dire que il fallait avoir 4 ans. Tu es en train de dire ça dans l'église. L'église a nzambe na habité et comment ko ça ba publicité Tony oh bah non quand il fallait 4 ans que nango biso to leka na makambu wana au lieu à condamner ya komi ko baké donc c'est que papa Chabani c'est que yom to lobi yango biso to lobi te c'est que quand papa Chabani na ba sœur ya ba chorale ya l'église c'est que ça la nango vraiment bouyeba yango ebimi et souvent pendant que non c'est ma vie mais tant que Cédric a sali mabe en tant que des serviteurs de Dieu il faut d'abord interpeller oui vous faites ici vous ce que tu as fait mal sous l'Éternel et comme église vraiment et comme une nino tu me reçois de moi là ma diable ministrus église pour on est osé là ministrus. Mais la monnaie peut maman a déjà pasteur à ton ça a comment peut maman pasteur mais bah ça bon c'est pas église na ya à azara wana nini wana kaka yebela vitesse à G yebela vitesse à G Boulou c'est Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna to dia kaya ya ba chambre fort de thé. Vraie information c'est Congo Swiss TV. Bonjour, bonsoir Nabalandia Congo Suisse Télévision avec Marie Dachuga Fleur dédiée au Bozo Landami na émission na bulle ya entre nous hein. Alors on a petit merci na bana Paris, bana Braza, bana Lubumbashi et puis bana Kine, merci Belé, na Bosanité copé sa grande sœur na Ngamboté, moi c'est Pembe, moi ça Zangambana, Falande depuis Brésil, gros bisous à toi, na Bosanité Mami Fomba maman sociale. Alors le lot toyo kolobela makambu ya papa Cédric. J'espère que ban nzambe yeso bazolanda monde entier bozolanda makambu na bien. Alors makambu na yeko lobanga moko te naza na moko ya prophète au tozana na plateau déjà non pesa mbote. Bonjour papa. Oui, bonjour maman journaliste, bonjour na baonis bazolanda biso. Bonjour monde entier tous les 5 continents. Bonjour na maman Chabani Miracle précisément na kati ya Montréal. À Montréal. À Seki Makasi. Merci beaucoup à papa Eric pour notre invitation à Bisso. Alors pour se présenter, dans Congo Suisse. Moi c'est le prophète Samuel Eric Kasongo, Nazali, deuxième pasteur à l'église d'Abisso, jusqu'à Nazo Sambela, mon pasteur que j'aime beaucoup, na combat Trésor Mafaya. Zambia Lola mon papa Moloba, Nyon soit nouvelle alliance, na qui vous la numéro 104, Tozana Kitambo. Juste arrêt maternité Koti, au lieu de venir à Saïsaï, à venir l'année à venir à Bisso église, au tourner nouvelle alliance à Jésus-Christ aux Zana, on appelle mon père spirituel, na combat Serge Kipula, Bisso Awa, na Lemba, juste église fait ardent de Dieu face à face na seul monde de fait na n'ingatena sa publicité nango. Donc on est là tous à Lyon. OK, merci beaucoup. Merci na maître John depuis Suisse hein. Merci papa. Papa Eric tout le bénin makambo papa Cédric mobile maman. Papa nani? Papa Cédric. Aza papa na maman nini? Mais ça pasteur non? Ah OK. Olobi bien. Ah OK. Ah. Pour le papa Cédric, na Papa Cédric oui. Na tuna na maman nini? Maman Déborah. Maman Abocho Déborah, Cédric les Ah OK. Yo mwana Cédric na mwana Déborah. Oui, tout ça va na émission, tout ça va na. Bozaba yo za. Mais il y a un pasteur non? Un limité. À ta pasteur je ne crois pas. Ah. Mais puis tu as un pasteur. Boyoki, to bo moni to bo vérifier. Boyoki qui a un pasteur. Boyoki. Ce monde des vidéos n'est pas sorti.
Mais toyoka kaka. À part pas Maï Kalamba, il pasteur père spirituel. On a mon que puis dernièrement on a mon qui est dans showbiz autoté c'est balien famille mais balien en famille on kangé. Et kangé de Babilo ils ont mon eux tout mon réseaux sociaux. Mais balien famille kangé. Ah bon? C'est quoi bilo quand les autres les canaliser à solo besoin de tapona. Oh. Bilo nous le bana. Et là que tamboli la réseau sociaux mobimba oh yé té mais et au mon na yé. Tininga silisi on Nicolata aya pasuka na ngala sino pena que non azam na ya chapeau na ba cowboy yo na bimia zo tambula pa donc yé pena moni auto ça musala azana na kata bureau soit si bureau ah na ya ah na ya frère Cédric tika musala nzambe ya kioyemba Deborah l'accent tene ba beta santé hein taningi ba imbaka l'accent yatika atika amen ya we bana moya yuti musala o moyi ba mususu tala lisumu fe comme ça na soni mais lisumu ko comme ça mutnga zana tilo yera la sa kopo asala rane yango et puis maman mo shaba na yoki azo sala oh non Deborah biso mba na so le kabongo e banzape li bala te de ye maman shaba ni ko répondre batu par rapport à ma BO serviteur de Dieu sali au lieu à condamner ya comme ko baké donc c'est que papa Chabani c'est que yom to lobby en biso to lobby te c'est que quand papa Chabani na ba sœur ya ba chorale ya l'église c'est que ça la nango Vraiment. parce que quand il y a pourquoi na Congo quand il y a un mal pourquoi bali toujours ko pakola ma fout na ma bé Vraiment. ce ma bé zali nous devons condamner to condamner en parce que notre foi a un regret asenga aleka na télévision asenga bolimbisi ndenge ndeko Michel asenga pe bolimbisi oui andima kio dans les cas asenga bolimbisi mais pourquoi ozo côté là fait oyo et tambo net peigner andimi abi c'est ma vie Peniel alors bien c'est ma vie donc on a coup maman c'est un faux débat pour bisaler la Peniel to moniango ya moi mai kalamba ya baike non balanga loko moko te mais bogoye bakaka likambo oyo ngana pene to wela ka bogoye ba ya moi bimi et soit pene bike non c'est ma vie mais tant que Cédric a sali mabe en tant que le serviteur de Dieu il faut d'abord interpeller vous fan d'ici vous ce que tu as fait mal donc à censé ko le ka ko senga ba na nzambe pardon mais yo maman Chabani tu es en train de dire que il fallait avoir katango. Peut-être tu es en train de dire ça dans l'église. L'église en Nzambe n'a habité. Et comment ça va publicité? Tony, oh bah non, quand il fallait avoir katango qui est nango, bisos to le kana makambuana. Donc ce qui oui, biloko yo yango zomona batu o ba okotsa ma bena kata évangile et ba chanter na ma chante de l'Éternel. N'est-ce maman Chabani wana. Azali ne chante comment passer ndeni, comment passer ndeni. Comment tu comprendre? Comment pasteur ndenge nini? Si Camille peut moi alors mbongo comme pasteur, pour ça bani déjà. Mon nom ministrus. Bah comment ministrus. Et comment c'est que comment ministrus. C'est là orchestre marche abané la joie de l'Éternel. Et comme église évangélique la joie de l'Éternel. Et l'on orchestre. Donc ça dit va comment orchestre mais va comment va passer déjà pour et du manière église, frère Patrice Moïmousso, mon âme lui l'Éternel, mon âme ministre lui l'Éternel, et comme église. Vraiment. Et comme une ligne, tu me reçois de moi là-haut, ma diable ministrus église. Pour y avoir osé là. Ministrus. Mais la monnaie maman a déjà passé à ton ça a comment peut maman passer. Mais bah ça bon. Après c'est pas église na ya à azara wana na nini wana kaka. Bazara wana. Donc et comment na ngobongo donc tout le monde va commis na envie à côté à sa malamu babona bango musique pourquoi maman ça bo pour nini donc mon fond ya côté allié na dim allié action de grâce allié côté pas concert allié ça dit balingi maintenant ça dit donc va s'enrichir vraiment on pense à sunza mettre mon est commis et comme le conso ya mbongo tout le monde fait partie ça comme pasteur. Mon âme l'Éternel, orchestre c'est long comme mon âme ministrus l'Éternel. La joie. Frère Michel Père comment peut passer. Il écoute déjà comme moi comme tu pas. En tout cas. Comment tu es déjà Paul est déjà Paul, azali est pasteur église na Gitambo. Ah bon? Paul église na Paul Gitambo, c'est un pasteur. Chic muka d'assemblée la kuna na malidi, na medu assemblée la kuna. Bandi nae, oui. Bandi qui pasteur en banaka là ou bien
Maman, et comme il bon, comme il cop. En tout cas. Et comme il cop. Donc so là la moto na mutu kana. Misupe ba producteur. Bazé ba producteur ba manager ba comme ba pasteur. Ah bon? Philippe Lubasu akoma Nzambe nanga. Finalement tozo komati wapi tozo kende wapi tozo suka wapi. Mboko na ebité Philippe Lubasu akoma pasteur. Ah bon? Maman Chabani, il y a pas comment mettre la montagne, il y a ça banade de midi avec Jésus. Baba la midi avec Jésus. Midi avec D'autant vie quand on vient à Daï quand la Colombie vient Daï. Donc église ne sont pas té. Donc ba chantre ba ça sur na besoin ko faire na église na bangoté. Hein? Ça va pas me couper boulot ba. Donc bientôt peut Esther à quand père comment maman pasteur. Bon bah comme il y a beaucoup d'intercession. Ba c'est belé ma maman na nyoyo. Oh na nyoyo. Oh na nyoyo. Nalinda nanga. Nalinda maman Micheline maman Lydia. Lydia. Moussouye on a divorcé. Il pas comment maman prophétesse. A divorcé après. Voilà. Ah bon? Voilà. Oh ngai liboma na Nzambe. Oh liboma nani Alice Ali. Et pas comment pasteur. Oui, ça a déjà ma pasteur. Et azala déjà terre comme pasteur. Kozala na ko comme des choses différentes. Azala depuis quand? Mais il faut y avoir comportement dans la bango. C'est tout il y a mère wana oyo nani Alice Ali. Il faut y avoir comportement là yé. C'est trop bizarre. Ba trouble. Ah. Bango moko na famille bango balingana te. Ah. Oui. Il y a nani? Bazana problème na bango, bazana problème oyo alanda. Président Ali, comment on appelle Ali, grand frère na bango. Alors bazana le pango na bango famille. Parce qu'il faut bateka, ba pese par na yé. Bazo boye do balingi ndeko na bango wana te. L'autre fois le ba kenda kuna oyo ke maman pasteur, église ezo banda déjà. Azo fingo mutombo sala yo tout fino nyama. Bon, c'est normal. C'est normal. Bah, liste Ali, on a fait finger parce que la liste Ali, on a taré ba vie ba coller là. Et ça non normal. Nga mon ango za gravité. Obi ki aza maman pasteur, obi l'autre fois na mona ya na église mo songolo, aya pesi mbongo, mais ndeko na bango wana, ndeko na bango prophète wana Ali. Azola la nzala, azola la libanda, mais bango ba ozobo ba ke ko pesa na église. C'est qui attend la Bible était? Bible lobby. Ce qui mouton soit famille n'est pas plus que fidèle. Oui. C'est Bible. Donc tant dans temps. Bango bana na iba sundo on a fait décide. Hein? Bazana ofelina. Mais bango bande ko na bazana mbongo, ba boyo ko sunga ndeko na bango. Mais au moins penda la tibia ke na église ke ko pesa mbongo. L'autre fois il y a na Bethel, obi ke ndeko na bango même ah Marisa, obi ke ndeza na ozanga na mbongo transport. Mais na moni maman Alice e pe na église à Telemi, à pèse $1,500. Wana au moni l'apparence d'une personne. Na oyo mutasa na ngoya des choses très différentes. Oui. Nalingaka ami na ngamo prophète Joël abagabi l'orgueil dans l'humilité. Nalinga ilokana sala nga bien makasi. Mutasa ne orgueilleux mais na kati ya humilité. Oui. Mais c'est un danger. C'est un danger. Babylone wana ils ont un peu moins passé. Ils ont un peu moins passé Babylone wana. Tant que vous avez famille na yoto kabalibanda, nzamba bengi oza plus qu'infidèle. Vraiment. Donc ngana ndako na ngai boye, maman na ngai okufa nzala, ngai zimbo na kola na ko sesa mobola. Maman na okufa nzala. Même atanzamba likolo c'est pas na ngote. Même nzamba likolo c'est pas na ngote. Il faut d'abord na Jérusalem na yo. D'abord Jérusalem na yo parce que il y a le ko na maman moko azana na chaîne. Maman ngo na longo na chaîne na ye. Na longo na chaîne na ye. Potilo na azama pasteur. Azama pasteur était na ba pe tout ça maman pasteur tout na ba pe na poto boy. Afuta ka batu bien na chaîne. Na ye anyoko la batu. So anga longo na yo ano créer ba désordre pas bi ka futa yo te. Ça dit comment ah oui maman na ye bien. Comment manipuler batu. Non mona ocho sala ndeko na biso moko zo travailler pa na ye. Atinda ka mbongo megati. Mais ndeko na zo travailler a sali 2 mois. Azo ko futa ye mbongo. Yo ka décret. Pe ça qui est azui. Maman na ye abota ya zonyo kama na kimbango. En tout cas, maman wa bota, maman est propre wa bota, maman wa zone 9 mois de mabimisa ye. Vraiment. Maman na kimbango zonyo, maman na ye onyo kwama. Mais au pesa mutuloko la en aventurier mo po botine bana, ozo pesa mukanda. Yo ka décret. Mais maman wa bota yo. Quelle que soit ta condition maman bota kiyo. Mais c'est ta mère, il faut zo soigner ye. Ozo mona. Après au PSP combo la chaîne, on peut combo, au chepe combo à Bible. Face à face. Ah, yangona. Mais tout un verset biblique, qu'est-ce qu'on va comment peigner place ça serait bien. Vexé, place comment me peigner. En tout cas, maman, tu comme tu es ma bébé par, ça l'a bien abattu. Après ça, on a porté au plainte.
Au porteur va tout plaindre tandis que yo fait travailler ça va tout foutre va réclamer au porteur de plainte. Muto qui a battu bali à On est plus qu'infidèle. Vraiment. Net nga na musala nzambe nga bato bongo na basolo côté na ozora pe mano na tcha na poche na ki otala bato ba na coronavirus na pesi ba wa pe bango. C'est normal. Ah, en tout cas, mon kilima mo comme belé. Au travail c'est baninga ba travailler. Obi ke to comme au banga ko ba boss na biso aso ko sana ba poto hein. To comme au banga. Au travail. Non, ba boss malamu na poto ba zaine ba maman Anne Kalambai. Ya ma mère que j'aime beaucoup. Le coup la paye ba papa berger hein. Les seuls boss oyo azu ta poto aye asombelo satini italien ka sombelo sapato aye lo ba parfum aye zo kipe yo. Moussala, tout ça, sous Moussala, mais so belele bo mois 200 mois 300. C'est ça. C'est bobongi, c'est beaucoup en famille. Vous avez il y a remarqué que pour travailler bien, il faut que vous ayez un mukili. Aïe dans les seigneurs au Kaba. Mais mouton a botami et puis pour Kaba, il faut que vous ayez une famille moins bien. Moi, je dois avoir une famille pas si. Hein? Oui. Pour Kabelayo. Ils ont pas si papa. Ils ont vraiment pas si. Prophète, merci to ko tozo ngana no muke pona makamo majabu. Alors, tozo mona bazo yemba, to ebite, ils ont business ou bien ils ont maman nzambe. Il y a maman nzambe, il y a business. Dans sa business. Ah bon? C'est pas les choses de Dieu. C'est qu'on dit que ba yemba wana ils ont comme ils ont c'est le coup nzambe te ou bien. Ils ont sur le coup na bango. Na bango. Ya bango. Mais bataille comme nzambe na kati. Mais il y a tala. Na Bible il y a un verset moko na Isaïe, Bible lobi. Bana basi mo bazaki 7. Ba Bible to ba mbongo na biso. To na nyos mais yo pesa soka kombo na poto sayela ngo. OK. Donc là ba te belé ba c'est la kombo ya Yesu po ba s'enrichir na se mais à part wana bana makamususu o ezali na se. Oye ba ke ndanda kwa nganga Bible za. Oui Bible. Nda kwa nganga Bible. Nanga pa tanga Bible. Nanga pa tanga Bible. Akenda pe prière. Oui akenda pe prière. Oye ba ke basa nduma ba pesa badimi. Ba pesa ko. Na mbongo moto ki na yi. Voilà. Aya pesi. Donc ça encore majabu. Majabu wana po na uti mevo panza nango. Et puis toi qui ba fi ba so so ba zepe et puis ba muso ba zo kufa to ebite ba sa. Oui, na majabu c'est moi to kufa na majabu mususu ya mbujima ba betake li shit awa. Ba betake li shit aba tongie. Donc ça dit ba montre na ba deux. Donc on appelle ça comme majabu défaut. Comment on appelle ça yango wana? Majabu talent et majabu défaut. Comment on appelle ça yango? Ah bon? OK. Merci. Papa to ko tellement makama défaut. Et ça ndenge ni. Tout le monde défaut kufi. Na mama défaut ko ko santé pour défaut d'abord défaut bon na mutema te défaut za IPD, défaut kufi na ki PD na ye défaut ke li felo, li fela mo. Aza IPD. Mais oui. Nande. Mais mutu tu comme na age on a obalité obotité lokoté. O comme o chaba. Na on sait que tu as balité aboté ça za PD. Mais au lieu des fois ça moi si. Des fois ça moi. Ti des fois kufi wana akufi pa mbate. Akufi ni. Oh, mais des fois kufi via âge ça na ngoko so sala te mais avant ça makambo wana ngo bomi. Ah bon? Via âge. Na mona des fois mo suna mona bo apa ko la poudre ni bo chaka na ba bobenga. Et ce ba mascara wana. Est-ce que mobala ko cha mascara? Jamais. Alors tant ko cha mascara. Hein? Webi mndeko ne mo yembele nzembo abike no zonga na ndako tigi bana. Il y a yembele ne onebo papa otigi zonga ndako na yo subilo mo abongo. Iye des fois yembele débat pour débat balongwa de débat nzelo na kende malamu te. Ya mo débat ba que son nom pena yo pena débat ba que ton nom me repose en paix. Mais des fois que ton nom me repose à désordre. Ndeko des fois oh. Oui. Et puis ba PD. Ma au monde des fois na kufi. Interpeller bino bongo na mitema bo tika musala ki pédophilie. Tu es un homme. Prends soit moi si bala bobo tanaye. Et là quand ça m'a boma so deme gomo da biloko wana. Ko za lesbien net moko na otanga comme on a été. Azali lesbien na makasi. Azapete aza voyage. Na otanga comme on a été. Oui. Bino mo boyebi. Ah, on peut otanga comme ça. De otanga te, ya otanga te. Ya za impoli. Na otanga te. OK. Ah impoli na otanga te. Asali. Neti, il faut bon na mutema. Ya malamu te comment ça match la forme moi si comme mbali. Ça match la forme mbali comme moi si. C'est normal, ce sont des esprits un minimum. C'est normal. Au moins on appelle mobali kitoko mbinga mobali mais aza PD. Mais non va PD nyonso. Na mona PD moko elongia ba koko donc au moins a faut ça za PD. Mais donc il pour la mona a suka aya na terminus mais
matadiki bana kasangulo ebende kaka ebe peda nzota makosi non do apakoli bipakola pakola ko nzoto pele kubie nzoto komi lokola maida lokola ida mama ida o asala théâtre pa nani e pa esobe oza mo se esobe yo père qui obomi biso ah ngai ya pasi ya pasi c'est bon papa Eric te komi na suka émission na biso conseil nini okopesa na basala nzambe o baza na kati ya impédicité batika yango bi basala ndenge eloko na nakisa biso eloko moko eloko mona na loba oyo eza vraiment très très capital malgré tout oseka mon frère ozotala ngai ma sœur ozotala ngai Jésus-Christ revient bientôt nete so ye soye akuta na position mpo ozala wapi esengo na ngai ozala ngai na yo tobongela motema mokolo na royaume de ciel tokutana mission Christ atikaki lola ayaki kosala yango wana même si j'ai cité le nom ya bapersone ya bato koseka mais na conscience na biso toyebake Christ aza na nzela azoya namoni quartier mwa monene ya États-Unis na bango mpena na otambola nango dimanche couleur ya todonné apesi vie n'est pas Christ Jésus na commander ta ke yo kutu bakisi ya mikie mike ozala nango neti monga na matete kisa mokie c'est mma yango bongo na motema mutu mo azala na matete wana akosa toyona lia ya michopo yanda antilo andertak ya lia michopo na ete na andertak ya bongoli motema lakisi mpena keno atiki yo mpe tika azala kota mai edingwe c'est le moment yango oyo quand on cause la rono va passer avec pas ngai ba pesa na pesa wa kisi ah papa tika ko sabato tika ko sabato donc message à makaza ngo bangwana Christ revient bientôt bongo la motema na yo ya mayo na kata vie na yo quand l'église de nous était d'abord c'est du mensonge nzambe na biso azali na ya kimbangu te kimbangu c'est un prophète ba passer ba pédé ba benga ngo showbiz ah bon baza à côté ni la limité 2 ou 3 robots aux limité wana so bana partir première riz première riz ti oya ba 17e tomboli hein on a ba première riz tanga ba kombo na ba auto bon so pesa que référence et na pesa référence bon so moni pasteur moi za élevé à la moi cité comprendre de yo ça moi c'est déjà te on a vie dans privé kasi popele bolo bakaya baninga me yo moko siko toyi te ngai neti nga bo nga ko za pede non exactement que kale na bo non le bique pasteur o na ndeni bo tala bo zenon bo tala muto nga na pasteur za moi c'est ça pede c'est que tu as dit na biboyi il y a des pasteurs pede bazali ba bengo showbiz bazali oboyi kotanga bakombo na bango alors biso tokoyeba ndenge ko pasteur kinga na za pede bino moko bo débrouiller biso moko to débrouiller koma yo lobi faut toyeba oyeba ndenge nini oyeba ndenge nga suki wana nga la prophète na suki onza mamna na loba yango wana bo vérifie bazali bele na bandali bazali na bo marché bazali na limité bazali na yeba kotanga limité place okena eza yango te kasi yo lobi limité nga na yebi yo lobi ke limité mais nga na yebi te olobi ko banda première iti ba 17e 18e wana mais mingi ba 2 chiffres mozo kangama wana nde yo ko ka problème te na ba pasteur ba ko Luanda. Je crois yango wana comme message to bonga na mteo to seka oui c'est bien mais là ça passe au coup sans Jésus et ça n'a bien été vraiment pas ça n'a pas si hein en tout cas maître nani maître John maître John nzamba pambo jusqu'aux ali Congo Suisse kende pour ne komata 2 millions d'abonnés pourquoi pas nzamba asunga yo et na pesi ya batu nanga pena mbote na mikolo yo na pesa ka batu bazali banda na Montréal wana na Canada na pesi miracle Chabani mwasi mwa kitoko ya pembe mwasi mo bunzambe ya makasi une très belle femme alobaka kimia conseil kimia na yo comprendre ba non ki bana muswahili na comprendre ngo sikoyo baswahili bayebaka ko solola nzamba pambola yo et puis keba pe na baluba na moni mwasi mo peso bien kitoko mayele makasi na moni na mimi na otawana ana chamala kapinga mama ya Obed
et puis maman Miché. Moi c'est pas qui toko sous ma casse. Et puis c'est le serveur de l'Éternel Nzamba Pambola yo. En Allemagne, na moni Rachel, ma fille que j'aime beaucoup. Moi na papa na ton papa est là. La France, Dieu merci, que Dieu te bénisse beaucoup. La même France, on a apprécié ma mère. Ou on a ce que maman. Maman Anne Kalambay. Anne Kalambay. Anne Kalambay, évangile international. Papa Carlos Kalambay. Stevie, Calvi, Josué, Stani, Mouyaka, Koko Nabiso, Mémé Nabiso, Nzamba Pambola yo. Et puis, on apprécie encore une fois maman Louise. Que Dieu te bénisse beaucoup. De famille, Mbakatamba, Nzamba Pambola Bino. Na Belgique na bosete Isabelle. OK. Na bosete Isabelle, Zamba loa pambolo na kemba on États-Unis pour na souki ça poso na habiter mabe. Nogaël, Noga. Moi na mogo zaika a papa États-Unis américain solo l'équipe américaine nyos na kitoko na kolata magamnyos. Nogaël. Donc yo no l'équipe bango tout na États-Unis na soko lingi yo le cahier c'est que faut solo neto solo bien Nogaël. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à Papa Eric. Il y a une invitation, c'est bon déjà. On a profité de couper sa merci à Maman Bijou, au Azalolanda Bisso, et puis on a bossé un peu Taylor Juge, Azolanda Bisso déjà. On a bâti un peu Menda Moumida, depuis Salon Azolanda Bisso. Tout elle a toujours branché la Congo Suisse télévision, des macambo avec Marie Sugar Plug dédié. Tokutani, à la prochaine. Ciao, ciao. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoutouté, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoutouté, ça c'est du bio. Et nous, ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a une chambre forte de vraie information. C'est Congo Swiss TV.